vraiment quand la film na raisonné le moko boy tant d'acosta olela. OK. Na raisonné le moko lobaki wana nga pena lobaka mko grand sœur nanga kufi. Atali ndeko na atali habité. Aya fukami mwana mama nango mona kinini. Babiloko d'acosta bimisi. Na ota film na leli. OK. Nathalie maman Marie-Hélène de ma infirmière Simbié. On dit maman solo hein. Oui. Obina lati donc souci mo epesinga yi na fa na tenga mais vu comme ma biso boyete pour olelisa biso na ba dimanche moko boyete. En tout cas bravo à vous, bravo. On a été à biso. Maman Bellevue azola ki sabiso ka ki lelo to benga ki lelo ya mwana Bellevue te ya biso na ba film na ye. Momo na mutu moko boye afai na kiti. Oui. A fingi femme de valeur. OK. A traité femme de valeur idiotie. A fingi femme de valeur az imbécile. Mais quand on a biloko Bellevue te ya biso tala gesho na de corps. Tande bazo réclamer par grand frère na ba ozana ba mbongo ba boaka yo Mais biso to se retrouver te etala lelo to ebité Marie-Jeanne Bololé. Ah oui. Asa maman ya Turbo. OK. Papa ya Sylvie. Donc Marie-Jeanne Koko ya Sylvie. Alélie. Oui. Alélie atune papa no kombo no nani. Alélie na kombo ya pamba Sylvie lobinga papa nanga na yebi été. Mais kombo na yebi Turbo. Non, ça fait pitié. Mais zanga tango oloba ke très capital pour envier na vie eza mabe parce que quand la premier épisode vini envia ki papa Serge yango ekomi lelo kisi o kende kozwa tango ba opeso bonheur sepela na bonheur wana sepela na famille na o sepela na batu nyonso mais yo oke koluka bonheur mobo ya ba condition famille na o ba olia mbongo wana te mbongo ne wana ezaka ya ba divers okenda kosala nango n'importe quoi na ba bar ba musicien ba boire ko mais na assez low côté. Au fond de la quitte le qui Bellevue na ba valeur. Est-ce que ba histoire bien un peu comme soit disant comme ba film. Et si comment histoire propre ya bien bon le quoi Bellevue. Vraiment. Aïe aïe aïe. Poti ko zo kisaramité ma bato. OK. Za mala monter. Bellevue obine bo nga bo traiter de quoi li papa. Msuba vina bino mobimba ataka kokanga nzoto na Turquie ya msuba okende te. Vraiment. Bango banda lelo ti mokile kosila. Bokanga makala siloga moko. Que Saratola abotana tata na ye est-ce que bo monango vraiment mais alobi pe ka obeta Saratola makasi so bakutani. Ya. Yango Saratola oya obeta nani Saratola mutaluka ya luka Saratola mako kalikile mutokola ye tango linga sala comparaison ya fa na Diego na papa na biso Diego o me Diego minute azana ba capacité zela nanu ya sala ki comparaison pe mais oui ya papa na alobi andimi azala mama ya mibala bana mikie yo pano Jean azanani. OK. Tango linga osala comparaison ya mobali na yo na Diego Milito as ingénieur. OK. Asa na ba capacité le loso musique simbeli été asa na makambo ebele Diego osala. Ah oui. Et bon mobali no sani. Ya sa elote Succès za été e boya nzoto. Aza pe artiste comédien. Toi as musicien. Na compositeur artiste comédien. Peintre. Ah mwana mobali aza munongolo kwa mbembe tango fe koloba mwamba aza nini aza munongolo kwa mbembe azoya kotela fingi te pamela babiloko mwana mobali ayaka koloba na TV wana est-ce que babiloko wana mundir bakovanda lobango
On dit baza intello. Est-ce que t'as dit ngala pa ko fana lo bango? Jamais. Yam si yambe ni te kana biso wana. Ata Jerry Kobeto kiso wana. Jamais. Ata Prince Luamba ko fana kiti ta lo bango. Jamais. Ata migra. Ba ko sala ngote. Yo tangu yo zo ko ya po finga basi o uta pa mwasi. Oui, imaginez ba publier ba photo ya batu nyonso bazaki na fête wana banana bana luka ya tete na omona été na tout ni président Caleb qu'est-ce qu'il va comment regretter comment na bana Caleb nyonso muto ayokisa Caleb sonisa nani mezaye OK yebisanga ba biloko oya yaka nango so mona Melina jamais wana responsable osomona Charlène Benz jamais osomona Dinana wana ba patron osomona mais ça kaka yemundo osomona Mama Top jamais mais ça kaka yemundo ya midère ba théâtre ya non loba na yosko comment mutu oyo asali mabe mutu oyo a ignorer ebembe mutu oyo afingi collègue na yo bo tourna des années moyindo yebi jeune fille wana te que valeur à moi si moi na mobali wana yebarango vraiment yanga zo botisa moi si le quoi mabata bane belé mais oui OK combien déjà pour azana distraction te baza 6 OK azana distraction mususu te yango moni tellement monaka moi si na ye sans valeur yango azo linga kanisa basi nyonso tout pe baza ka sans valeur le quoi moi si mais faites attention messieurs yo moko no na ba capacité te bazwi bapesi yo taille lancé bapesi yo makambo nyonso me nzambe ayebaki soki atiaki mbongo na poshi na yo obike bato bange banomela mai te ozomona olingi ofinga mutu oyo peut-être aleki yo na bavaleur olingi ofinga mutu oyo aza na bacapacité koleka yo pamene tokende wapi na mboka oyo ozomona ba nombre d'avions au sera to la mata ti akotika la kozongisa mokile pa tata nzambe mama wana oti kozwango te movana na TV pour calculer muta bongo so sera to alobaki aloba mabe te elle a dit seulement la vérité rien que la vérité yo sali mabe fa ba obetolo maboko na propos ya kinango vraiment mais maman mikolo mususu pe ba yo sengele ba pardon ngai loko na loba ya tete ndenga za bongo aza mutu moko boy pete aza comment et pendant aza mutu parce que aza vraiment na ko loba ye moko en soi bo ami yebite waza OK yango moni papa Caleb a fêté anniversaire atali abenge ndenge nini oui aza anti valeur aza valeur te abenge ndenge vraiment mais yo vandi na kiti bien ka zanga mikolo a jeune fille wana moi yebi jeune fille wana te mais yo vandi na kiti po yake moyindo moni azaleki aza mwana il faut limbisa yo za courageuse vraiment yo mona nukuto ya na ba propos mo boy écoute esiebisa okingo obi ya ke akima kasi ta la redi ne la ti problème ezape ki na yo kelema wa akei bo bengi na ba film te soka sala émission te na ebité a se retrouver ndenge ni kingo ekoma mulai te ndeni vraiment obinga so na zaki yo mais natika makambo musu na TV na yaka osala te vraiment yango za le shake ya mibali nyonso a théâtre ozwa te esimbela opete yo finga mwasi ya lobi ke mwasi atangisaka makila po bino po yo botama yo vanda kiti po finga muta bon obi ngai na mona rango obi na komo comprendre ce que lo mo boye ma belle va lobaka biso ki bo comprendre botika bino répondre bango très bien pourtant on otala mutu lokola Zuma obi belle va futaka bato mbongo po ba finga mutu lokola Zuma c'est que yebe belle va futa mbongo ça ke bala mwasi ne wana pa fingela belle vie bato voilà yekutu seka finga makasi yango bapese mbongo akenda kobala bala pe na sali normal lokwa sali to vuza ya kitoko boye te akebala na sala bibembe kwe
kwenda kwambote kwenda kwambo alleluya siko sala oyo ya balela koto kuna bakolela bibembe bakolela moto koto oyo kuna ozosepela biso tozala ozomona ntango ye azoloba nini ke mwana mwasi wana jeune fille wana mpo mikolo aza jeune fille wana na jeune fille asuka mboka abi jeune fille wana avandaka na bureau ya mama Belleville alobi na ye ya kokanga mutu no mutu na zawa vraiment Belleville écoute Belleville na tournage Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso. Ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, émission au Borozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision. Bokozongo pe na mwana suka ya famille Libota chez Bianca Zanga. Merci beaucoup na famille Libota oye, famille Libota toujours en avant. Famille Libota to lakisa bango to leka bango nebele. Famille Libota ming to consommer film na biso oyo mama Belleville tele biso na kombo ya Spiritus film bientôt ezo kende na fin. Biso tolobi ke to tika bango na ba 1 million de vies wana eza défi auto pesi bango ya ba 1 million de vies. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Gemma, la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris, Samika Amba la Cléopâtre, mon ami privé et personnel. Samika Amba je te salue en tout cas to saka musala ndenge toyo kana ki Samika Amba regarde Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne je te salue aussi. Merci beaucoup na maman Belleville Kandi la patronne pe o atikali kana 2 jours na mikili ya Kishasa akene na ye na mikili ya poto. En tout cas merci beaucoup na mosala ozo sala biso kitoko ozo éduquer masse ozo éduquer ba valeur ozo éduquer ba foyer ya batu. Merci beaucoup na Belleville Kandi la patronne na mosala kitoko ya ba film kitoko oyo o sala biso lelo vraiment na plateau na nga nazanga moko te nazana mwana suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga bozo yoka ye déjà ndenge azoloba na bataki kuna. En tout cas Dadju Enoch soko boza parole maona nga yibo fungolela nga plateau na yamba mwana suka ya famille Libota mwana Popi. Bonjour Bianca Zanga, bonne santé. Ah oui, bonjour Pamela Matondo, bonjour na Samigra Amba, et bonjour na Alex. Oui, Alex, je te salue aussi. Bonjour, il y a Anthony Moufassa, bonjour à Dadju, et bonjour, il y a Enoch Luzolo. Vraiment, d'abord, famille Libota, Naemoko, Poutine de l'écriture, Belleville Télévision, Maman Morote, Maman Ray Goshi, Maman Tioma, Poutine de l'écriture. Babi, vraiment bientôt, Maman Zotika Biso Azo Kende. En tout cas, de bonnes choses à toi, Maman. Nzambalo la protéger, aller bon voyage aussi. Comme un retour na yo déjà. Donc, tu dis que Nzambalo la Rosana contrôle pas mère na Biso parce qu'à battre la que déjà, Azo battre la Biso, Azo battre la Maman Belleville. Et donc, tu dis que Rosana tous ensemble. Là, ça y est, bino keba. Beaucoup de monde en a peu Vraiment. Donc, Mamie t'a dit, na Bisa Kyo. Keba. Au monde a bien qu'à vraiment, merci beaucoup. Nadongo Lesa Nzamba Versas, merci à toi. Odette Lesa Maman na le Sulune. Merci à Niki Lesa et pourquoi pas Mifi Lesa Moté Maya Papi, un babi meilleur couple. Mifi Lesa Moté Maya Papi. Merci à toi Irène Kialuta Moté Richard. Merci à Nadine Kialuta 001 et Jocelyne la femme forte. Merci à toi Karine Izanga et merci à Patricia Branco. Merci beaucoup à Ada Jolou Banzadio.
Ah, meilleure agence. Turquie Luanda. Et Turquie Paris. Et pas Iwapi Rose Mengazawana vraiment. Merci na Bibi Choumou Swamba. Bibi Choumou Swamba Ipoupa babi ba décoration à Kafou. So a besoin vraiment ba décorer le salle au CP la benga Bibi Choumou Swamba na kati à Londres wana ozala décider. Pourquoi pas la grande H Mama Sakina. La maman chérie à moi si Maman José Lousadissou. Maman Gina Mabiala. Et merci à toi, Mamie Tadina. Merci à Papa Alengui et pourquoi pas Papa Godag Eliko. Donc, Pamela Matondo, Bakesho Ayo et puis Biano Yangai. Voilà, Bianca Zanga, Bakesho Yangai, Ndengo Lobi, Kaka, réponse à yo. On a profité pour que Sambo tenange pa Maman Gina Mabiala. Blandine Panzu na kati à Paris, wana bambo tenu ebele Blandine Panzu. En tout cas, Bianca Zanga, boni basango la famille Bota, tomoni film la biso Spiritus, to betana li solo ya Spiritus, film ezo kende World du Makas, to bate Maman Belleville, o me mabiso wa, to betana moi li solo ya Spiritus. Merci beaucoup na maman Annie Super, babi maman Annie Super ya yango wana maman na biso vraiment kota la film. Ah na raisonné le moko boy tant d'Acosta olela. OK. Na raisonné le moko lobaki wana nga pena lobaka mko grand sœur nanga kofi. Atali ndeko na atali habité. Aya fukami mwana mama nango mona kinini. Babiloko da Costa bimisi na ota filme na leli. OK. Nathalie maman Marie-Hélène de ma infirmière simbié. On dit mamba solo hein. Oui. Obi na lati donc souci mo epesinga yi na fa na tenga mais vu comme ma biso boyete pour olelisa biso na ba dimanche moko boyete. En tout cas bravo à vous, bravo. Ba pesi le meilleur na bango. OK. Obi na vandi Nathalie D'Acosta. Oui. Nathalie expression D'Acosta. Il y a bon au vent fingi D'Acosta wana. Vraiment. Au vent fingi maman Marie-Hélène wana. Au vent fingi Vini wana. Ah t'es bravo à vous, bravo. Vous méritez, bravo. Ya. Ba pesi o eza le meilleur na va Nathalie. Arrivé à Papa Serge. Na matanga ya nani ya Alex. Asali yango ndie ba papa na ba Nigérian de basalaka. Encore ye kuna ratakate. Charisme wana. Oui. Aspect physique wana, habillement wana. Ah non, Gino, Nzamba lola batela o. OK. Osala toujours na bela. Amen. En tout cas Nzamba bomba ko kapo na Belleville Nzamba bomba. Mais batuma boye omona bavandi basali émission bazo critiquer mutu lokwa papa Serge ke mukala ya madame Belleville ça la kondeni na ba film on jouer kitoko boye. Ah Gino a faim. Gino a faim. Babizala pembeni na Belleville. Oui. Omone sengo barteur. OK. Zomona. Oui, ba pe Valère na yo. Valère na bango. Na vandi na Tali Vini. Denga obongisa accoucher na petite sœur na Alex. Babiloko eza makasi. Vini kuta osala ngo aze bembe. Bato musu basala ngo ma petite sœur aza en vie. OK. Aotala. Grand frère nanga olinga coucher nanga. Peut-être apesi volume, peut-être pe mususu pe na sa volume ta melise masanga na sa kuita masanga. Oui. Alinga bima na leki na ye. OK. Maman Belleville azawana pona ote ya biso. Maman Belleville azola kisa biso ka kilelo to benga kilelo yango wana Belleville ote ya biso na ba film na ye. Momo na mutu moko boye afai na kiti. Oui. Afingi femme de valeur. OK. A traité femme de valeur idiotie. A fingi femme de valeur as imbécile. Mais quand on a biloko Belleville ote ya biso, tala gesho na décor. Tande bazo réclamer pas grand frère na ba. On za na ba mbongo ba boaka yo. Mais biso to se retrouver te. Et tala lelo to ebité. Marie-Jeanne Bololé. Ah oui. Asa maman ya Turbo. OK.
papa ya Sylvie. Donc Marie-Jeanne Koko ya Sylvie. Aleli. Oui. Aleli, atune papa no kombo no nani. Aleli na kombo ya pamba Sylvie lobinga papa na nga na yebi ete. Mais kombo na yebi Turbo. Non, ça fait pitié. Mais zanga tango oloba ke Marie-Jeanne Aleli kolela eza bien parce que amoni mwana na ye Koko na ye en fait aye kokota na libulu mais maman Marie-Jeanne tant que maman na ba jeune fille nyonso ba ne ko sala défilé wana soka bimi alimwe maman Marie-Jeanne bano bato babano ya sima abane ko conseiller bango te pourquoi alo bala bango place obo kota eza dangereux soko vandu otali tango Violette aye Marie-Jeanne Bololé bakome na presque sepela qui na comportement la fille elle était humble respect gentil sepela na comportement na ye le temps quand balingi ba annoncer ye dina kota ki OK ozomona atindi mwana bato kendo zwa kota na chambre wana okendo zwa eloko ibuta yemba moka tie mulangi wana bato bakufi ba Marie-Jeanne mpe na ibutu baza na bapo kase na bango baofuta baza nango baza nango soki abikisi Sylvie mayebaka ye mpe sor ndenge ezala akufa ozomona sikoyo bovanda na kiti ofingi Belleville vraiment ovanda na kiti olobi Belleville aza eloko te ovanda na kiti olobi oleki Belleville na bavaleur est ce que bahistoire bino mpe bokoma basoi-disant bokoma bafilme esi bokoma histoire propre ya bien bongo lokwa Belleville vraiment ayaya po tika ozokisaka mitema bato eza malamu te Belleville obino bolinga bo traité de quoi lipapa misu bavi na bino mobimba ataka kokanga nzoto na Turquie ya misu bokende te vraiment obinga ya mona okapasi en tout cas félicitations na moni bango pe balandi oui balandi mikolo en tout cas balandaka eloko malamu te balandaka eloko malamu obi famille bote ya mystique famille bote vraiment toza na ba tonton toza na ba tontine en tout cas Pamela Matondo bravo na Belleville nde kana ba famille bota oye famille bota toujours yango to mona ka toujours na ba film na biso parce que Belleville so pesa le meilleur oyaye otali film ano leli no e bandela film ti suka film tala ba michope tala mama Milo Milo 50 en tout cas félicitations pe na muchopi azo incarner rôle ne bien vraiment makasi en tout cas Naomi Rosie Muchopi na Naomi Lufwakenda etala mama ni expression etala moko poutine de l'écriture non Bianca Zanga so totali vraiment film na biso au spiritus tozomona pena que film acteur principal eza Vini lelo oyo mama Belleville na film ya tei biso eloko moko eza très capital envier na vie eza mabe parce que quand la premier épisode Vini envia ki papa Serge yango ekomi lelo kisi oyo okende kozwa tango baopesa bonheur sepela na bonheur wana sepela na famille na sepela na bato nyonso mais yo oke koluka bonheur mobo ya ba condition famille na oba olia mbongo wana te mbongo ne wana ezaka ya ba divers okenda kosala nango n'importe quoi na ba bar ba musicien ba boire mais na famille ozo souffrir na nyonso oyo Vini asali a se retrouver au azalelo est-ce que les soni ni Vini a rejoindre na makambo nyonso parce que na minute on a te Vini azana banda zwa mbongo azala so nesengo na vie na été pondenga za bongo ata ye moko déjà tant ba discuter na papa Luka na CG oxygène on comprend que muta comme déjà na posa atika na ye mais ça déjà trop tard pour demain soko apesio awa yebaka zwakawa bapesa ki Vini eba iteke ba sacrifice comme pe moment yeba banosa ba sacrifice to ebité maman Marie-Hélène Suka ndenge nini vraiment maman Marie-Hélène et Suka ndenge nini Pamela moi na vie convier za mabe
Convier famille amba eza mabe sepela na toi bar no lati ya dida kwala na yo o sepeli na kabelo no tina mutu ya plein de gens au ba ke bimana bango likola perruque à $10 vraiment o peso ko tali ya ha oui ozomona ba perruque mo bo vandi mo tali boye mo talobi lo ni ba tekela bato mais ba bimilo ka likolo nango voilà pour nini oya olakisa Pamela Matondo kenga pe na tsaka kabelo oya olakisa Jemima Ibele mamumuluba Clarisse Place Madame Nyangi nga pe na tiaka bato ebele ba vai na TV lelo ba finga Saratola en soi boy Saratola leki makasi aleki bango banda lelo ti mokile kosila bokanga makala siloga moko que Saratola abotana tata na ye est-ce que bo monango vraiment mais alobi pe ke obeta Saratola makasi so bakutani ya yango Saratola oya obeta beta nani Saratola mutaluka ye aluka Saratola mako kalikile mutokola ye tango linga sala comparaison ya fa na Diego na papa na biso Diego o me Diego minute azana ba capacité zela nano ya sala ki comparaison pe ya papa na alobi andimi azala mama ya mibale abana mikie oui kazala muta mungwa attention bon yo Jeanne azanani Jeanne ndé nani Jeanne epano azanani OK tango zo lingo tanda Saratola na mutalaka yo epano Jeanne azanani OK tango linga osala comparaison ya mobali na yo na Diego Milito as ingénieur OK asa na ba capacité lelo so musique simbeli ete asa na makambo ebele Diego osala oui et bon mobali na osani ya sa elote succès za ete eboya nzoto azala pe artiste comédien toi azala musicien na compositeur azala artiste comédien peintre azala peintre OK ozomona olingo finga mutu o peut-être aleki na ba valeur olingo finga mutu oyo asa na ba capacité koleka yo Pamela to kende wapi na mboka oyo OK ozomona ba nombre d'avions au Saratola mata ti akotika na kozongisa mokile pa tata nzambe mama wana oti kozwango te OK mon vent na TV pour calculer muta bongo so Saratola lobaki aloba mabete elle a dit seulement la vérité rien que la vérité yo sali mabe fait ba obetolo maboko na ba propos ya kinango vraiment mais maman mikolo mususu pe ba yo sengele ba pardon ngai loko na loba ya tete ndenga za bongo aza mutu moko boye peut aza comment et pas nga aza mutu parce que aza vraiment na ko loba ye moko en soi bo ami yebite waza OK yango moni papa Caleb a fêté anniversaire atali obenge ndenge nini donc il y a anti-valeur aza valeur te minga na kamwe baza wana yazala wana imagine ba publier ba photo ya bato nyonso bazaki na fête wana bana na bana luka ya tete na omona ete na tuni président Caleb qu'est-ce qu'il va comment regretter comment la bana Caleb nyonso muto ayokisa Caleb soneza nani mais aye OK yebisanga babiloko oyo yaka nango osomona Melina jamais wana responsable osomona Charlène Benz jamais osomona Dinana wana ba patron osomona mais ça kaka ye muto osomona Mama Top jamais mais ça kaka ye muto yaka midère ba théâtre non loba na yosko comment mutu oyo asali mabe mutu oyo a ignorer ebembe mutu oyo afingi collègue na yo bo tourna des années moyindo yebi jeune fille wana te vraiment mais yo vandi na kiti bianca zanga mikolo a jeune fille wana moyindo yebi jeune fille wana te mais yo vandi na kiti po yake moyindo moni azaleki aza mwana il faut limbisa yo za courageuse vraiment yo mona nukuto ya na ba propos mobo écoute esiebisa okingo obi yake akima kasi tala redi nde lati problème eza pe ki na oyo kele mawa akei bo bengi na ba film te soka sala émission te na ebité a se retrouver ndenge ni akokingo ekoma mulai te ndeni vraiment obi nga so nazaki yo
mais natika makambo musu na TV na yaka osala te. Vraiment. Parce que ami yebi oyo azate. Comment mutu lokola ngai na fingi mutu. Mama to papa na kiti bo limbisa. Vraiment. Vraiment. Maman toi la vaina kita bangaki omoni Bianca sali mabe bo limbisa Bianca. Tant que Bianca yemo yo senga pardon, yo sauter premier. Mutu ko senga pardon ya orgueil. Ya licholi pe lisu. Pardon ya licholi na sengi pardon na ba mama o ba mona ki na zokisi mitema na bango yo. Ba mama na ba camarade na o. Vraiment. Ba mama wana ba camarade na yo. Ozomona ezolakisa ba éducation na bango place bazali de base. Ils ont déjà pourri place baza pas melanga la sala sortie médiatique moko boye. Oh, on a tout qui m'était ma batou. Et puis, na van na kit na très à l'aise. Na yépe les sous pour se défendre. Na yépe les sous pour répondre à fanatique. Pour répondre à commentaire. Ya. Mais il faut na zala da problème à mutu. Mais que si on l'a déjà dans un problème à mutu. Hein? Au moins ba bilo mususu to ko se la makambo ba mitu makambo te. OK. C'est ka ko se la mutu ne makambo hein? Yo mona esika kata bilamba. Mais kasi oloba ke ba pesa mikanda. Ba pesa mikanda tellement pas bon mutu. Famille ne ba sala par rapport ya bon po ba kanga yete ba kanga mwa mobali ya bato. Donc c'est kaza li bon. Ah ben oui. OK. Ozo mona. Lelo leçon morale natangisa ki ya ba vert. Na mone suis mutu hein. Yango lelo tika na lati vert na nzoto. Mais vous avez balobi koto boza salité bakabela basangita boti. Boti na basangita na mitu. Ya. Boti na basangita. Bakabelo bango bataka na mutu. Po andi bazongela ngata deux fois. Batu na samiga kabelo batekele. Po na ni bataka ngo deux fois te na mutu. Po na nini? Mukola liboso ye na TV sale esthétique. Esthétique lobi na ngoma njoli. Tale loko oyo. Tale samiga. Non loba na otala. Non loba na yo tangu mwana mobali aza munongolo kwa mbembe. Tangu aza ko loba. Mwamba aza nini? Aza munongolo kwa mbembe. Azo ya kutela fingite. Pamela. Babiloko mwana mobali ayaka koloba na TV wana. Est-ce que babiloko wana mundir bakovanda lobango? Mundi baza entelo. Est-ce que tadi ngala bakovanda lobango? Jamais. Yam siyambe ni teka na biso wana. Ata Jerry Kobeto wana. Ata Prince Luamba bakovanda kiti ta lobango. Jamais. Ata migra. Bakosala ngote. Yo tangu yozo koya po ofinga basi outa pa mwasi. Est-ce que valeur à mwasi mwana mobali wana yebarango? Vraiment. Yanga zo kotisa mwasi ne lokwa mabata. Bane belé hein. Mais oui. OK, combien déjà? Pour azana distraction te baza 6. OK. Azana distraction mususu te. Yango moni tellement mona mwasi na ye sans valeur. Yango azo linga kanisa basi nyonso tout pe baza ka sans valeur lokwa mwasi ne. Mais faites attention messieurs. Yo moko no za na ba capacité te. Bazu ba pesi yo taille lancer ba pesi makambo nyonso. Mais nzamba yeba ki soka tsaki mbongo na poche na yo. Obike batu bange ba nomela maite. Yango za le shake ya mibali nyonso a théâtre. Ozwa te simbela opete. Yo finga mwasi. Ya lobi ke. Mwasi atangisaka makila po bino po yo botama. Yo vanda kiti po finga mutabon. Obi ngai na mona rango, obi na comment comprendre ce que lo mo boye. Ma belle va lobaka. Bi soki bo comprendre, bo tika bino répondre bango. Très bien. Pourtant na otala, mutu lokola Zuma. Obi belle va futaka batu mbongo po ba finga. Mutu lokola Zuma, c'est que yebe belle va futa mbongo ta ke bala mwasi ne wana pa finga la belle vie batu. Voilà.
Yekutu seka finga makasi yango bapesa mbongo akenda kobala. Obala pe na sali normal lokwa sali to vuza ya kitoko boyete. Akebala na sala bibembe. Kwenda kwa mbote. Kwenda kwa mbo. Alléluia. Siko sali oya balela. Koto kuna bakolela bibembe, bakolela moto. Koto yo kuno zo sepela. Biso zala. Voilà. Ozomona tangu ye azoloba nini ke mwana mwasi wana jeune fille wana po mikolo aza jeune fille wana na jeune fille asuka mboka abi jeune fille wana avandaka na bureau mama Belleville alobi na ye yako kanga mutu no mutu na zawa vraiment Belleville écoute Belleville na tournage Écoute Belleville na tournage, ce qui grâce à ça a témoigné lokoyo. OK. Est-ce que tanga loba makambo nyonso ba yeba te ke bato bazali ko tambola pe na bango ba o ba yebi réalité bazali Pamela. Parce que grâce mwamba lelo so azui décision ke ngana o leka na télévision na panza mokile ningana non loba no. Ozomona moko vando tali mutu moko boye asana ba valeur te ya Belleville, asana ba capacité ya Belleville te yaya. En soi, tu as attaque de mère Nyangi. Est-ce que tendresse, ça a la capacité, la valeur de mère Azana? On a bien au secours. Tu as bien au secours. Tu as bien mis Clarisse Plasma. Tu as bien mis Rihanna Sole. Tu as mis Tanda Nibiso Nyos. La valeur de Biso, tu as tendresse à Zanango. Pour tendresse à vendre la tête, va finir bêtise. Oyo biso mkomo to koloba on a te vata utunga na sa santa balobi bango batu ba pesa ande matière wana matière boya loba nini bolandaka o bango balobaka tout ça n'attend on pesa matière te parce que nous sommes très bien éduqués ngana koya ko vanda pona traiter maman moyino bota te ngana kamwe ngana koya ko vanda pona finga mama top nini moi ça yebani te ngana ko vanda pona finga femme de valeur le quoi 1050 jamais. Il faut pas le faire bango batu bayaka na ba matière na bango pe bayaka na bango so pour talika analyse ezaka makamba famille bota nini o esala ke ba koma na rage makasi bona bato bazana pembeni ya famille bota ya nazo loba na yo omoni mwa so moi so bike aibo lelisa bato makasi moi so aibo pesa bato motema pasi tika bato na défaut moi so aibo tika bato na défaut yango changer na ye abi na bloquer souté OK na bloqué tala biloka lokanda ko ezika yo finga ngai nga na omela leka ye yo finga ngai nga na olia pomme yo finga nga na olia lilala yo zo finga nga na koti supermarché na kena sombi lindarine yo zo finga nga na koti supermarché na kena sombi couture yo zo finga nga na koti supermarché na kena chocolat oyo yo mukolo moko to suka ka na kapela pa DJ Dendo yo pas mystique mais oui c'est que DJ Dendo na funga na lukaye aza kota beno ça menga ba fona sa na atubaka kota beno DJ Dendo ya yolo kapela ona sa na yepenze émission to keno luka DJ Dendo lukaye na ba parce que DJ Dendo asa mabe bana batu ba ovi yoka na fufa malili na poso na yo nazo yebisa yo siko yo zo finga moto aliaka petit beurre est-ce que bango ba bi biscuit petit beurre Posona Dendo ya na oyebiso maintenant ozo vanda boye ozo mona okotala bato moko boye oyo bazo mema bana na bango asimbi pe mwana boye bango wana kwatu pas DJ Dendo wo siko ozo finga moto nenga za bongo ayebi eska ayebi kin marché ayebi Soprite ayebi nin au GG Mart autangelo ba supermarché na oya ville na obiso to yebi te beza yebi yango Galaxy P Belleville ba ko kangela bango kanda ako ko zelela bango matemi na kapela biba baso na zo zelela bango kaso ba leki babuki bango makolo muta 4 makolo basala le jeté Attends, qui était? Lelo il y a place au vent des ates. Ce qu'on a les places au vent de tunnel. Ah bon? Route principale. Tunnel. Bon, c'est quoi bana baké wa pikasi?
bana bazongi na résidence ya famille esika bakunda bato. Le salaire du péché c'est la mort hein. Yaya na oloba na yo écoute koma na immeuble yaya akokoma na immeuble te asilisi garantie mbonga belle vie omoni nzambe ne baopesa bato punition. OK oyebi nzambe ndenge baopesa bato punition. Mutu oyo aeda yo kati lelo ntongo akefanda mpa bajeune garçon wana jeune fille akefanda mpa bajeune garçon wana lelo soki azalaki na ma belle vie te oyebi ke aregretaki ndenge aza nazala mposa asenga pardon amona ata obanda nde nini bosunga ye pardon po degra monoko atiaka akoleka nzela wana yaya na lisangani ake komitika ake komitika akoti libala nasala te akoti libala biso du jour au jour mabongo afutaka bandako na biso ezoyaka ezozala parce que nous sommes très bien éduqués. Puis tout ça, ma bénédiction. Quand le loco papa et l'omba lobby. Quand vous président et l'omba lobby, la maman, tu n'as pas posé l'omba ma question stupide. Oui. Bon, tu n'as pas posé papa et l'omba ma question stupide. Si la zama na mouké, vraiment. Péchant la zama na mouké, jamais. Belle va zama na mouké, bon, tu as light papa et l'omba bernyonso. Casque nini oyo, bon, tu as light veste ezayete. Oui. Même aussi Bible lobby angolo boko zo betwe baku katango so belle va katine relation ça problème te assez libéré to péchant alors so amoni ka vandi na atali habité na moi moso yo sila te assez libéré atiki na eza problème te oui siko bino bolingi nini ngana kamwe tango bango bavanda na kiti pona ko finga président Lombe bomona ngote voilà kwa nini te bosala ka ba intervention te pona président Lombe so comme likambu président Lombe tolingi toyeba parce que to mona bana no président Lombe sumba bango abota bango te après tout te abota bango te bango bino boya na TV Papa Lombe senga bango pardon et Lombe face à mutaka la senga fuka ma senga sila pardon bo sani yango voilà babosa na makamunoki hein et le boya ko leta Papa Lombe nini ke non les abongo président Lombe asala ta ya ko pesa bango conseil te ah oui basa bane Lombe aboti na libumune te OK ba outre ba famille na bango éducation na bango ba ye nango tendresse ba miss lolo ba essaie de Panama ba mida bango tout ba vendre na TV pour leur finga président Lombe na tala ngote oui tala maman il faut faire attention mais mission na bino ba linga bosa boti ko kotaka Papa Lombe na et puis boti ko tanga komba Belleville na mission na bino si parce que Belleville luka ranki na mutu ta batune ba luka ranki na Belleville comment mutu oyo yo ozaki ata ne bandele ata suka te ngana bengi yo na pesi yo vie oh kosa na des chaînes comment toucher mbongo wana c'est grâce à Belleville Belleville pesa vie wani balinga kondima mutu ka suka kufi mutu so aza vivante yo ba producteur ba boya yo ba producteur ba lingo sentir yo te c'est grâce à Xil Pechanga ah oui Belleville vanda kala bito comme no dépendant ka pana ngata ya peko $5,000 yo posa na facilité aussi ba $5,000 à lokola nga maman il faut être reconnaissante mususa yawa mena mameju o aza mine makila ya mine mashimumenu nini mashimumenu mashamumenu makila minu na ngai apesi ngai apesi 12 apesi ngai apesi nga enveloppe akaki akobete 12 te ndenge nini yaya Samika Amba est-ce que cette dame là elle pèse même pas elle pèse même pas mais oui président Kaleba beti 12 elle pèse même pas tala siko lelo bazala ba place ba tourner mission te ba komi ko tourner mission na Simarido à vert oh tika boy na Tinel quel genre de personne que vous êtes obi ngai ne aza boye na koma emoso na vandi natali nga bia te
Belva za femme de valeur. Ok. Belva kokangisa bango te. Ana tana bango te. Omone tendance ka ba. Mona se ka tendresse. Moi si moko douce. Moi si moko douce. Mona se ka tendresse. On est longi na yo ka ne Belva zolo ba la tendresse. Tendresse. Omone ne ba benga no ndako. Voilà. Oko futa mbonga ndako te. Soko zaki pa na ngame na pesa sumbonga garantie. Voilà, lelo se retrouver wa. Soko zaki mwasi na pesa ki mbongo sa ba filmer. Ofinginga, olobinga na tinda ofinga bato. Ta lelo nozola na tinda. Wana Belvi mtaoluba. Belvi comme mtaoluba bongo. Zuma. Lelo como ba mwasi na komi mama bata. Wala polo Polo mtaoluba. Ni Belvi. Moi ça komi nani? Mama bata. Pour distraction exacte papa za na mbongo te so ayena te va fingi belvi ameli likofi na suka nango boye ayena ndako allez panzana mama papa na sali yo nini ozomona bianga za asali apanzana asili siko panza mama komi na zemi mama fakata suki pasa let OK do papa irresponsable penze ya bana bakolanda loko a betage vraiment bien kazanga lelo sokoza na 4 conflits yo mutu moko lobisa 4 personnes te et ces 4 personnes na bazama be yo lobi 4 personnes yo lobi 4 personnes te kopesa exemple à 4 personnes te pesa exemple à bato nyonso ya bato nyonso yo mutu moko za malamu koleka bato nyonso o bobe bani na bango oza hypocrite OK oza mutu mabe oza mbela minu mibale très bien oza nyoka kau OK yango moni mabe ezolanda ye très bien filme mo etalama exacte oza caractère aketo OK ye aza mutu moko boye Pamela yo fo ya kosenga ngai nga na koya kosenga o te opesanga mbote na loyenge boye na ndeni ya bubaka bato nyonso napesa ebandi ndenge nini yaya nga na lula miniature Pamela yo yebani te koya pembeni na biso te biso to yebani yo yebana wapi yango moni ya mo abonga exacte orgueilleuse ya yango moni pa makola yezo ko makamikelo kwa soso ye mo ya munene exacte culpabilité hein ba ko fula ka likolo fu na se ba ko konta soin OK voilà bien kazanga en tout cas émission na biso eke vraiment kitoko makasi biso to finga kate biso to yaka kaka hein te minga kolobeza te merci beaucoup na mama Belvi kandi to pona nzela ya malamu to pona na biso famille Libota merci beaucoup bien kazanga to komi vraiment na soka émission na biso bambote na deux personnes pour mot de la fin na nga d'abord émission lelo mot de la fin opesi na moi quelque bambote mbala moko bato faut ba retenir boy o ma Belvi oloba ce ko Belvi oloba OK abile 8 na Bruxelles na Bruxelles yo zala na mai bakina na mai OK beta shit na mai kalam asko ba jeune fille nga donc une dîner fraternité na Belgique yo zawa na Tinel mama suka mboka non OK Bruxelles yo zawa n'importe ndako poya bimaka te avec des bisous non bébé tu me rudes tu es jolie hein très jolie même beauté naturelle beauté zate OK merci beaucoup de communiquer la émission na biso bien kazanga OK merci beaucoup mais va lobby zela mais va lobby non changer sous Jeep hein OK et puis na changer sous ndako binosiko bola la wapi OK mamoto nanga belé na pesi na mauvais propre Tito da Costa le roi célèbre Christian Ngoma et merci à toi mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema bata mama nasi Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie et Jenny Lema Aquarium Kilo Congo 10 fois belle et merci à toi Armeline Tumbani qui soka la patronne merci à Rosie Mbouya International Kabobo Miss Margot la patronne Patiti Tengue tonton Grâce
Nicky Bams de Brazzaville, Chico Sana, Chaco. Merci à Nenen Zimbi, la brésilienne, Doris Mwamba. Merci à Samiga Amba. Merci à Dadjo Aza derrière la caméra. Merci à Enoko Aza derrière la caméra. Nantoni Namassini. Et merci à Moko Pamela Ndenge. Ozinga Namokola Lelo. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. Merci beaucoup aussi na famille Libota Mobimba, na ba soutien na bino, na ba conseil na bino vraiment. Merci beaucoup na maman Gina Mabiala, Blandine Panzu, Bambote no ebele en tout cas, la maman chérie à moi si maman Tété, maman Geneviève en tout cas, ba maman nyonso ya famille Libota Bambote na bino ebele, Samika Amba aussi. Papa Faustin Ngombo de Bruxelles, j'étais sali, maman BBC Gemma, la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Patrick Beckham Lady Maître, Jean Mbosso na Katia France, Bijou Amba, Christelle Seka na Kata Belgique wana bambote na bino ebele en tout cas famille bota to consommer film na biso to beta 1 million ndenge to beta ki na crime de la noblesse to beti pe 1 million de vie na film na biso oyo spiritus en tout cas film ezo kende kitoko. Merci beaucoup na maman Belleville, maman ozongi singai ba souci mosusu o nazaki nango kala na bosana ki mo ozongi singa ngo lisusu na film to yebike tozanga pe bata opesa biso ba conseil mais on a ba film na opesa total film boye to jouer conseil en tout cas to saleli yango pe. Merci beaucoup la poutie de l'écriture, pas de distraction comme la biso ba film ndengo mesana ba finga na butu na moi kaki paka kokolo. Merci beaucoup na babone na biso nyonso, bye.